et de kuboma mutu to se pela ngote via o mata voilà o mata va minati e be soke ze solo o mata o poinité o to yo zolo kwa muninga muninga no ta musu sikazala ki aoke passe moya makasi njeni fa kufika na la brinte ya makambo ebele oyo eshokaki ye akwesa penza oh boni tiloka bosoke ya poza ya solo eshoki to moni meilleur ami na o otamso to partage no tamso na fandi pia ka boy ndeko nanga na bona mambo esimba te ko yoka ye azoka mera ninga sima ata yo moko se para ngote tongo mona mutu bo vivra na mutu ata bolingo esili tango mona bana wana et le bela bino te lorote parce que bolingo so mona esimbi te to kabona mutamta ko sala vie na ye mais bota no bana oboboti avenir na bango nano parce que lobi ne zawana bana wana ne bazawana bazala fui na bino un jour esenga tamso likamo esenga ba parents bakutana bino malebo ya ate yo bali ate kuna bali esenga bino belebo kutana ka pona bana yusuko mama oleka osenga mbongo obenga o mobali no ayela ki na poto siko soki pe ye de Londres bi a dédommagé payé kasi oh et bon musala de la azosa na yo kasi ko kola na mutu mbeto mo kola kola muka eza facile mi bele ba ko sala ngote yango na osenga pena na osenga bando na biso ba artiste ya poto en tout cas boluka bo travail bozala kasi mabasi te surtout ça oui bozala ba indépendant bozala vraiment mibali avec maman mobali vraiment au moins tongo dépendre na moi si donc na lipa au moins so somba na nini connexion moi so somba en tout cas au komaka na scène ye ok mobali azali kola moi si tina ninga solo siko bango ba koma lokoba gigolo ba koma basi basela bango yango emi mabona ba nini mais tongo za mobali non via poto privilège makasi bien sûr moi ça na privilège mais ils avaient na mibale belé ba kena ba poto ba se retrouver pe na bonga ba cité au travail comme bango ba ko sala té majorité na bango ba ko sala té pour les qui star ça fait 14 ans que je vis en Europe donc so mutabi na vie à poto za pasi non, faut que non, comment on lobelo, mon sous ils ont mal interprété Zigo. Non, écoute-moi bien. Bah, tout ni question. Vie à poto ils a passé. Parce que au revoir son intervention, ça se verra comme si Yozo défendre vie à poto. Tous nous vivons là-bas. Au salle 14 ans, la salle P14. Le bisognon sur la kuna. Skoloba que vie à poto ils a fleurs roses, là tu vas mentir. Pas citer ça la complaisance, s'il te plaît. Et puis, il faut savoir aussi, en faisant une complaisance telle que ça risque que je sois critiqué, on te jette des fleurs. Il faut être complaisant. Ça sera mauvais. Parce que tu es défenseur à Banapoto. Ils sont pas Banapoto, papa. Nangana yo 14 ans, 14 ans. Motaleki Muninga na Bamboula, kuna Azate. Donc, yo kangai. Parce qu'il ne faut pas être complaisant pour dire que ngana défenseur. Papa, toujours vivre, auto-vivre. Faut pas dire ça. Erjani a Koufi, ça doit nous interpeller en général. Communauté na biso. Pasteur, ils ont métier, moi, vous avez le foot, comme une personne publique. Maintenant, on occupe un peu comme mon père. Quand on dépend de moi, ça, c'est la rage, nous sauter. Moi, ça, on sala, yo pour on sala, moi, c'est pour on sala. Ce qu'on va on charge nion sur ma ticket libasi. Et on va on sakana, ok, ce n'est pas ça. Il faut pas travailler, bon, c'est la indépendant. Oui, bah, même on a poto, oui, c'est bon. Quand on a poto. Et on a bête, mais ce qu'on veut au travailler, tant au travail, on gagne quelque chose, on s'accana au thé. Yo kasi Jani fait ça à la moussala, on gagne un peu de la bonne na sakanaï. Pour le temps qu'on la bonne, on fait anniversaire, mon bel moussou sur la katanda, pour y Jani Azawana. Tu penses que ce qui a Jani a aussi ma bon on a fait le mondial au foot, alinga Kozabloka bongo. Non, on ça n'a pas nous kozanga. On a moussala, on a dépend na yé. C'est ça. OK. Tout le monde est à Bakoukou. Mon on va y finga silana, Bakoukou révolté. On va y faire comparaison à Sila Bissalo, Bakoukou révolté. Ah bon? Ata yé moko ninga zawana. Yé o ana garçon ta inkombo no asikader. Azane, comédien. Azane nkasi. Comédien ngasani. Parce que alobi azane. Kana no film na ma kader me sango pe o ya sango. Ana bakina CBS no mo. Tanyela ngakasi po no yebe no yebe souté. Mais otala ba pièce ne quand même. Siko ya sango nde siko ni na yeba. Ani ka mutamaboke. Abazane ni aba. Tokunda. Famille bot. Antika pose la pe aba kuku pété.
on tika poza ba ku to boyi na biso oh ba ya hypocrisie wana na hypocrisie wana te to bona biso na mam skino kumisa to kumisaka kena ko kumisa no zela ngo problème te yo na lobika to kuna jani fight to ya na question oyo to ya to tanga ba koma batu baseni to tanga ba koma batu yo kader comme yo lobi lo kwa boye merci beaucoup devant me to pesi yo la question de famille na poto c'est ça c'est simple ala question ka famille na poto après matanga soko to ya to solo lango pembe. Et voilà, bonjour, bonsoir, on a abonné fidèle, il y a Boloko pour officiel. Merci beaucoup de la confiance, pour fidélité, pour ça, pour continuer toujours comme ça, la confiance, pour continuer toujours pour s'abonner, pour liker, commenter. N'oubliez pas de partager. Voilà, c'est moi votre humble servante, Natacha Boto. Autrement dit, en nature femme battante, c'est la perle Ramona en tout cas. Merci beaucoup à Dorcas Boloko depuis quelque part. Merci beaucoup à la famille Boto. Merci à les grands boss. Choisi ma tata en tout cas merci na volonté na contribution au ya pesi pour na matanga ya Jani nzambe na lola contribution pour kapola yo boss choisi ma tata depuis quelque part merci na Roméo il mange pour voilà l'autre na za plaisir ko yambela bino confrère de moi il est comédien il est aussi chroniqueur analyste claque les mbingazor de la presse yende to ko beta masolo toujours to la kara ya Jani moli moni pe mana kimia kora Jani za déjà na 50e kalate ezo bimatuka to zala wana to lena ba o bazolela to sepela pena ba o ba zo sepela mena matango makambo ko ya kara de part et d'autre to le to la muki to moni mbilinga to benga ngo eza moi et compréhension to ni affaire ya président Caleb ozo mérité ba respect belé na président Zigura moi et compréhension moro et botamine to remeka ko solo parce que exact to ko simba mo makambo de part et d'autre bala nebso ya boloko ko officiel voilà sans plus tarder là j'ai dit un grand merci na les bons dieux to za bonne santé faut toujours te remercier les bons dieux biso ba osoki nzambete mo bulu makasi ye plafond numéro 1 na vie ya Natacha Boto voilà je dis merci à l'homme de Dieu le prophète Condé pour le dominique de l'église li no balanzambe Romo il mange pro so vous avez la même idée au pas déjà caméra n'emba invité nanga et là je dis bonjour Claque. Bonjour à toi Natacha Boto la fille sans opinion bonjour na abonné na biso non c'est adore kas boloko en tout cas boye belebo fanda bo s'abonner massivement et bo tala biso du début jusqu'à la fin façon qu'on soutenir biso to senga bino mbongo te o tindi la biso ni boté yo tala ka biso du début jusqu'à la fin o tindi biso commentaire j'aime on a partage non et vous allez vraiment très important voilà merci beaucoup na profiter ko pesa mbote na permission na yo na pesi moto na mama zozo na elle maman motema malamu na peso bambote de place aux alliés et pourquoi pas mamie Longo en tout cas ma mère adoptive na peso bambote de place aux alliés Judith tu vois on a chi pour décider bambote no pe angwa na Natacha na za demande à disposition na yo ba question yo za ba réponse c'est très bien ba question nga ba réponse ya invité nanga et je dis merci à maman Zozo na Katia Inde merci aussi à président Yoshua en tout cas beaucoup de respect na yo merci encore na maman Sylvie Bongo en tout cas ba sœur o ba maman o basala musana na bango tinde ba ko kindaka toujours biso pe to Rolanda bon kaka na sima Claque santé déjà c'est bon hein ouais santé ça va actualité hein même si ni film film est déjà 6P. Tout le monde est 6P sauf Nzambe. 6P. En tout cas, même si la pombe à scène, en tout cas, tu peux se bamboter place aux amis à bon séjour, n'a pas mis à Paps. En tout cas, biso de l'Obaka, à chaque fois même à servir à biso, en tout cas, pour ceci la biso. Il est au goût. Il est à la carte du toko. Il est à la goût. Non, il y a biso. Tu habites au Zonga, retour. En tout cas, c'était 6P. Ok, 6P. En tout cas, les abakoko du monde entier, tous la suspect. En tout cas, bande annonce déjà, ça fait parler des gens. Si tu as pas déjà, pour déjà qu'on a palpite, c'est 6P. Qui est 6P? Mais film a des dégâts. Non, il y a des dégâts. Même si la film non, ça sert les alaka dégâts. Même film non, même ça sert la toi, tu tiras qu'à leçon. En tout cas, la 6P auto, c'est là. En tout cas, biloko ils ont et y en a mis ça tout dans le couliango. Laissez les appels à 4 au moins d'abaninte. Non, moi déjà parce que tu vas où tu n'as pas 6P aux ambois que la tête, ça moi que la tête, biso même ça voit que la rabine est l'autre côté. Même ça voit que la montée, l'autre ça encore un titre à femme 6P. Quel 6P? Tu vas découvrir un biso na bino ton film les obi. Mais comment noter? Pour y couler oh boire téléphone, oh ben 6P yo. Tu as 6P hein?
En tout cas, Mme Cécile, merci beaucoup. Moi, au Salaka. En tout cas, ça fait du bien parce que même ça a fierté en boca. À chaque fois, elle a reçu un film, tu as toujours satisfait. En tout cas, voilà. En tout cas, merci beaucoup, Clap. Tu solo là, tu as une actualité, toujours tu as la vie Gianni. Tout le monde est arrivé à Marcy Bondo, il y a Popazoya. Mais moi, basuma to ko yoka de part d'autres. Tout le monde quoi y a pour amemi même koloro lembati. Kota la bango to bazaka na papa na biso Gianni, bazaka ma passe. En tout cas, bazala penja emi. Ba voyager ko tunzela moko. Ebiti. Pourquoi ba repeksa aya matanga te pourquoi ba marambo ko ma de part d'autres. Wa zo luka séparation ya famille bazasu na bolunga vers ya pote to ndenge nini. Merci Natacha pour la question. Merci vraiment. En tout cas, nous allons vraiment clair. Nous allons vraiment clair parce que tout le bara, moi il n'y en a pas battu. Voilà. Moi vraiment il n'y en a pas battu. Attends moi sur le banc moi qui côté il n'y a pas. En tout cas jusque là, bango mutu bazala na poto, ba yebi makamuno sur les cas na poto. Biso to na kin, il y a certaines informations auto yebi pe ngote. Donc non le répondre on dévolé. Ce qui est ba boy qui a pour Firenze, aya koleka, aya kolela ndekone auto zo benga li pasane Gianni Faye. En tout cas, la volée de bosso c'est pas pour rien. Tant on sous comme auto yo kaka oyo. Internet parce que moi blo musu za to sali na kuku, moi to musu mutu moko ayebi. Mutu moko yebele à cause ACP na ngote atiki pe yebisi mutu monde za ezabwe. Après mutu musu ay atomboli ngo pe na internet. Mais jusqu'à tout ça ba confirmation na ngote. Moi qui mets quand c'est pas arrivé ozobima ozobima ka yangwana izobima bote na la brina bima na la brina blo moya boy ozobima ka yangwana mais toza na confirmation na ngote mutu be alekite a confirmer les biswango ngona lobaka nini lelo toza ki la brune totie na centre makamu nyonso voilà la brune abomia Gianni Faye la brune biso to make vraiment mabanga parce que mutu moto a épargné ki la brune biso nyonso te na lobi au départ nanu to yoka ki sangwana ki akufi pona la brune oui majorité biso to make vraiment mabanga non la brune babomi ya nani oyo ya Gianni mais to ko fa makamu zo moko to la muki o ebimi o ebomi Gianni Faye ta akufi wana ezaka pona makamu o biso to yebiti mama mikanda wana te. Ok. Oui. Mon père c'est ça. Bon comme ça parce que tout le monde découvre malem ils ont bateau tam susu bazaki to tourner ba cela qui m'a bé moko be quelconque. Ozaki et puis ça qui va porter na mutema. Mais moi partageant avec on internet parce que ça vie à couple naé. Comme ça on protéger ma bana hôtel qui bana bazali comme ça on protéger qui amitié moko boy comme ça on protéger biloko belé parce qu'il y a certaines choses et singa non quand tu es devant la caméra. Parce que YouTube peut ça na solution moko te. Ma famille oye nango devant la caméra obani koloba solution mo ya nango tant muso tu yepe Gianni Faye aboy ko bimisa makam muso tam so pona kopesa moi fini valeur ni kosunga ye kaka landa ki émission ya Mike la Duchesse salaki abi mambo via solana kala à chaque fois via banda koloba na la brune yo ngana kufa na maboko nao ngana kufa na maboko no kotala Mike la Duchesse qui sont plus loin alobi kaka ya po wana camarade nae ayaka na ndaku ya vie Gianni na la brune akuti vie Gianni biloko na couloir la brune aboa ki sie biloko na couloir zo ganga kangi porte tangu apo aya koti atoke la brune kaseke za vie Gianni abandika ko kota te ndapo gangi te eza ngai mais la brune zaki toujours déterminée à bengana ki vie Gianni tangu bazo kitana se la brune bandi ko finga e kende vie Gianni lobi na koyana zo ba chaussure nanga na ordinateur nanga et loko sous choqué batu makasi mutalobi akoya ko zo ba chaussure na ordinateur ne la brune azui ordinateur wana abambia wana se tout est panzani nyoso wana choc babi la brune tabomi vie Gianni boité mais ba acte bandaki composer oui y a on a fait koloba parce que liwa Gianni Faye tout le baka ezaka la brune la brune aussi fait partie na bakam o ebomi na ba acte parce que bloka beaucoup plus mais dans mon bal déjà ko mukanda et déjà o bo mai déjà parce que pour mutu faut travailler face à l'aise il faut na mukanda mais tant on a za ngote donc moi c'est makam sous nous a limité na makamo boy tant on a ça quelque comme on abomaki na zo sous na place ya pour na six réponse na parce que ba boy aya et la vérité belé biso to éviter maintenant auto koyoka kaka yo to sela ngo ba analyse si seulement ils ont solo na première volée auto yoka pona ya po biso to za dessus to za dessus parce que to za dessus pour ani parce que
touti na bapasi na kini ti biso toya kuna kitoya na poto biki toya to luka to songa to ba famille mon ezara fier muto ana poto obenge na makini yana posa masenga ta tini mais pas jani zalaite mais to muninga aye aboyene mboka mopaya pona ko luka to ozu obomiye eza bien te parce que aujourd'hui moi ça ya muninga na yo era mblo mabe eza mabe déjà da ko buma muninga voilà oyoka soki pe ba bote ki ndito oyoka so pese so leza ko muninga vraiment ko ya makasi apo ko sa bloka bongo te na ta normal na muninga ni akosa on te so eza solo so kezé so to lo bango to confirmer parce que confirmation ezate mut ala buna lobiti apo pa lobite quand to ko yoka so kezé solo yo to sela ngwana analyse en tout cas to vendre cette ba caméra obikate awo mata famille ninga solo ba bien ndé bat bakom da ko lo ba sala ke ba tension et ça la bien te problème te tant ya linga ki mo sa muninga siko zo ita sote poani tant yo so ke lo kwa muninga et ça ko to sote pa obi o pesa ki le karma existe flash aller et akubana toujours na flash retour et de ko boma mutu to se pela ngote via o mata voilà o mata va minati e be so ke ze solo o mata o poani te o to yo zo lo kwa muninga muninga no ta musu sikazala ki aoke ki passe moya makasi njeni fa kufika na la brinte ya makambo ebele oyo eshokaki ye akweza penza boni ti biloko bosoki ya poza ya solo eshoki oyo tomoni meilleur ami na o ota mosu topartage ano ota mosu nafandi piaka boye ndeko na nga nde na boye na makambo esimba te soki oyoka ye azwaka mere na ndenge asima ata yo moko osepa nango te claque poto na eza mambo ebele oyebi ebele baartiste so bana poto kuna so mutu mutu abanda koseexprime toyoka badega muna mutu ana baka na ye tomoni kaka ka ya vie jani kotala liwa vie jani la mosu mambo ebele tokomi kocomprendre bato bana baka ezali non, il y a de Londres. Il y a de Londres, c'est qui pour Anne? Il y a José de Londres, c'est de Bilele. Il n'y a pas un cas. Il y a déjà moi c'est déjà bon. Charlie Malou l'a payé. Il y a de Londres, il n'y a pas le bac à Binga, c'est un bon, on a son sambon. Oh, bah ça la peau, on a son sambon. Côté la babilo, on y sort. Clac. Tu es habité. Ni ne peut pas avoir un comédien à Bissou. Et ça, bah, on est bazar. Souk ça va problème to ka bat ba créer la rabango en tout cas marambo oyo ngana mona komi ndenge et komi vraiment ndenge to mona mutu bo vivra na mutu ata bolingo esili to bo mona bana wana et le belabino te lorote parce que bolingo so mona esimbité to kabona mutamta ko sala vie na ye mais bota no bana oboboti avenir na bango nano parce que lobi neza wana bana wana ne bazawana bazala fui na bino un jour esenga tamso likamo esenga ba parents bakutana bino mele boya ate yo bali ate kuna bali esenga bino mele bokutana ka pona bana yusuko mama oleka osenga mbongo obenga o mobile no ayela ki na poto siko soki paye de Londres bi a dédommagé payé kasi oh et bon musala de la azosana yo kasi ko kola na mutu mbetu mo kola kola muka eza facile mi bele ba ko sala ngote mi bele ba ko sala ngote to siko mutu yo longo ya kini ayene bola nenda ku mobo ya nenda ku moko yepa o senga de dommager ye de Londres a dédommagé yo pe Keto se kate a dédommagé pe ko no olongaka kini ti okoma kuna babutu nyonso boleka na ye wana oui a dédommagé il y a rien ça rien pas au pesa ezaki au pesa yo ka sti abengi saki de Londres na kini ta futa ke bien futa ke makamno sona azaki na intérêt te azaka na intérêt mo alula de Londres habité on a mon makamno so OK so bata nzoto ni ba de Londres bongo bataille S au moins de makamno so OK ayebi pourquoi bengi saki mais c'est choquant. C'est choquant ce que pour mes athées, ce que tu as dit. Pour nous, quand vous avez un mouton, bon, au foot là, qui est fait foot là, ma comme nous sommes au l'équipe c'est la péta. Oui, José Lobi, oui, réponse pour Baselivier Gianni, qui peut aussi là, qui peut aussi là. Un artiste emso Gabé qui voit, bien Gabé qui voit. Oui, Gabé. Oui. Abi récolte au Baselivier Gianni, oui c'est bien, qui peut aussi là, ouais. Pour te yebe qui kaya Gabi, n'enga bela qui ouais. Kota payer de l'homme pas na kana ouais. Nyonso wana. Yango na osenga pena na osenga bando na biso ba artiste ya poto en tout cas boluka bo travail bozala ka sima basi te. OK, surtout ça, oui. Bozala ba indépendant, bozala mi balle avec maman balle vraiment. Au moins tongo dépendre na moi si donc na lipa au moins so somba na nini connexion moi so somba en tout cas o koma na scène aye. OK mo belle za likola moi si tena ninga solo.
Ce que bango comme le gigolo, comme basi basa la bango, yango emi mabona banini. Mais tant que ça mobali non via poto. Privilège makasi hein. Bien sûr moi ça na privilège, mais ils avaient na mibale belé ba kena ba poto ba se retrouver pe na bonga ba cité. On travaille ce que bango ba ko sala té. Majorité na bango ba ko sala té. Qui star ka? Pour les qui star. Oui, aux stars, ils ont métier, moi, aux ça le foot, comme une personne publique. Maintenant, on occupe un beau comme mon père. Quand on dépend de quand moi, ça c'est la rane, sauté. Moi, ça qu'on sait la yo pour au sala, moi, c'est pour au sala. Ce qu'on va charge nuance, bah, ticket li bassi. Et on va passer au sakana, bah, ok, ce n'est pas ça. Il faut travailler, travailler, bon, c'est la indépendant. Oui, bah, même si on a poto, oui, c'est bon. Quand on a poto. Et à ma bête, mais ce que nous avons travaillé, tant on travaille, on gagne quelque chose, on s'accana au thé. Yo kasi Jani fait ça à na musala, on gagne un peu de la bonne na sakana. Pour le temps qu'on a la bonne, on fait anniversaire, on va le mususu na katanda ko ya Jani azawana. Tu penses que ce qui a Jani a aussi ma mbongo na ye, on a fait le mondial au foot, alinga ko débloquer bongo. Non, on dit ça na pas nous kozanga. On a musala on a dépendre na ye. C'est ça. OK. Mais OK, vous avez moi le meilleur na ekotaka moi ça sakana oté attends moi ça un privilège oui un privilège mais on sakana yoté ebikete papa bana pe a futa attends sur moi courant papa bana pe tam sur provision o za pona yi on sakana oté ya wana penza en tout cas ba artiste na biso to linga rabino bosala travailler zaka artiste bande ko mibali nyonso vraiment bo travailler si bo travailler basi bo sakana binoté en tout cas c'est bien basi bo sakana binoté tout on a likambi ya Gabi Kiwaka artiste na biso autant on a ba kin awa biso tout to banda ko sepla comment banda so qui pièce bandi tenatala comment artiste na biso tout le monde ba bika na ye jusqu'à présent tout le monde n'a rien ne marche alors pour battre les mabo c'est la cas que likambo to souhaité to souhaité mais au cas où pour c'est les moments au cas selon ebetama est-ce que déjà bien toté en tout cas et ça n'a pas si au moins na communauté na biso mambo o c'est pas ça ka le artiste na biso ba ko kufaka artiste ba ozo ba problème et ça la kitoko côté et surtout bango bazela kaka soki kinga na kufi bayemba ngomoni oh mine ba oh biso bataboy bano so bayebe mais tant tous a vivant ba association wana voilà musa ngo zani to muninga ana passe problème moko parce que ya Gabi et yo canal souté yo na tuni donc tu éviter soka bika Gabi Kiwaka to éviter couple réveil il y a couple réveil évangéliste to éviter est-ce que ayoka bien ezande nini suivez zate mais lo soit koufi toka NTPC voilà toka oh nini et mon nous réellement vivant et ni on nini baye belé mais de son vivant pour sala kinini OK c'est le problème de ngwana mais tu vois que artiste na c'est ça qui mboka photo kuna nenga bien mbongo wana obodinga ka to kundela batwana mais ça veut pas le pesa ba ngote vraiment maman chaque fois ça la be mission bi mbongo nanga na ina lia ngoto na zana viva na savourer ta mbongo nanga na fana bete maboko na bité eloko na sala ki e futinga lelo mais bango ezala te za kaso mutakofi toyoki oye na misusu boya par intérêt oui belé ba ya par intérêt abiketi na ça démarche non moi le meilleur kokoto je te dis la vérité moi 10% ma 20% marai yo na yaki papa chaka zo mboko akenda tete kate na ninga solo marai yaki azimbo sur 15000 boko akati akei pona ya chako ti le loba bimate ti le loba bimana on te ce que tu as 15000 na kati akei na ngwana des sont vivants à salaka nini azu eta donc à profiter ton muta kufi ayepa kata mbongo yongo to loba en tout cas ba bloc au bosala kana ba nini ba soso na bino bosunga ba artiste atambela autant bo beta to muta kufi ma bete mais to muta zanvi bo beta pembela wana c'est ça ba souffre ba artiste ba souffrir na obisa na ndenge moko tu vas pas imaginer yongo mona ba parents mususu soki mona habiter ngina ça ta ma théâtre ba parents mususu bolinga te OK ça métier de na oye kam oye musala boye pe a OK tournage pose quelque chose et a musala na ye mais bo yango pour nini ba mona ba revenir nango ba retomber nango ils ont artiste moko to ko ba kinga na za fienga boy groupe nini association de foot anga boboni et l'autre côté voilà et l'autre côté mais so muta kufi marboye belé
Même oza bana poto kuna bazo souffrir. Mambo eza. Kaka mambo mususu euta na ba famille euta ekele ba batinda kuna. Siko bino siko association bisala mneza la ranine. Poto muna kala matanga ndi batele mama kasi na matanga ndi botoya kama kasi lelo papa na biso sans cynique. Bana abana ko hôpital 6 mois. Na lokolo toyoka te mona caméra te toke kuna ngunite te mais so akufi yoko ya bango na bakei pesa merci te au mona bloka boy et nous on est choqué biso ça fait mal tant on se kato mais tout mona artiste ba servir mboka mais en retour bon zo le côté ba kufa ka ba pauvre et le côté vérité ça là qui succès mais t'as la place à vendre. Ça fait mal. Ça fait très mal. En tout cas, merci beaucoup Claire Toroko Bakaka en actualité. Actualité ni mtebe ngabso deva itandoke. Toi kana matanga. OK. Toi kana matanga. Tomoni présence il y a président Caleb ou azo mérité ba respect belé. Tomoni pena présence il y a président Zigura aza déjà na kine ko la toujours ya Jani. Mais na matanga to bengango eza incompréhension tonini. Batuni président Zigura via poto et ça passe. Alors Mututu il est libre faut faire son opinion selon ya lobby qui vit à porter ça n'ont pas cité azo à lobby azo solo là en tant que défenseur il y a Europe a sali 14 ans à poto vit à poto et ça pas cité toyé a pas président Caleb a contredire alors vit à poto et ça pas si parce que baza ko Emilie bango qui mezate n'habite na moko ta la vidéo wana quelle est ta réaction par rapport à ça? Réaction en tout cas na oloba comment on a bingambe bongo lokola ba président Kalabo na pesi ba respect ba président Zigura concernant la discussion à bongo na matanga en plus na toi place nini place ba caméra zali batu ba yena bana ba social Jani Fay batu na batu ba luka ba mutamta ayena ndenge na ye et discussion bongo ngana mona ngo omoni ndeti bato bazaka na poto ba mona lokwa so to na poto to vivre mieux que batu baza na Afrique batu baza koto bango bakanisa bongo ebele bakanisa bongo mais koza na Europe la kiste kozo vivre mieux que les batu baza awa parce que nga awa kina libre na poto ko ke matete makolo na ke ki sensu na ke ki nini makolo na ke bikena kena na ngai mais tamsu ye kuna a limité tamsu ye kuna pour faire le loko fo l'état pour faire le loko fo ni mais to andenge mokote o mona et te so ko vivre kuna on dirait que on l'équipe biso na neso mais au mona ba dire il y a présence Zigura en tout cas avec tous les respects on appelle ça que on dirait réponse na zo pesa on dirait o kitisa neti biso o kitisa neti bato aza awa kana ba dire na ye au mona ba dire na ye loko biloko neti mo ya bongo mais ça on fait ni monité Jani Fay akufi na Europe akufi na nini motuna yango wana Jani Fay akufi kuna na Europe atiki na nini nga mutu na on lema tembe na zaki bien que Jani Fay na eti mtoto te boni misa ata msu ko to tamso ko ko choquer batu na pesa kama exemple moko nga na lema tembe na kin Jani akina poto il y a pas match il y a pas photo cause la cour eza paradis te bon président Zigwa moni ofi na zani très à l'aise très à l'aise muninga na zaki pembe na ye zaki à l'aise muninga ki pembe na sala ni pour muninga na ekasi ye président Zigura tena ninga mabete parce que mona ba di ninga na ngata na talela nti olo bana otalebwe luka mutumo oluka akitsa ba obazalaka awa ke bongo kuna ba vivra mais non au moins pour les matanga il y a certaines choses il faut qu'on éviter mais tout le monde condamne fait ma casse kota Zigura connaît ma casse par rapport que réponse n'est que le quoi ka qui tabiso ba baza koto parce que koto ta vie ravimi baza ba président Kaleba vivra bien bana ba kin ba président Elomé baza vivra bien ba c'est ba vivra bien il y a un président Kaleba lobby en tout cas photos à la claire qui m'ezate to fait na passi humiliation eza makasi ko souffrir otala pe surtout ba comédie mingi o ba kenda so moko na moko ba beta ba réalité à poto on aura toujours déception c'est que ça a raison namawa l'autre monde ba retomber ba juger de Londres moi so singa mbongo na ye est-ce que anango ana ote mais habité tika point d'interrogation est-ce que azanango o mona ezana muto organi na ndenge na ye voilà na ndenge na ye pour so bito tala ba réalité muso o bande ko bazana ko na o ka pena mawa tozon kana ya de Londres kaka ya Gabin
si vous allez vivre mieux mais comme ça m'a belingue engé uta ana kinte voilà au monde donc réponse wala ngana mona ki moni ba question c'est ba question à répondre pékaté ngayo ko tu na question pour moi que tam su question be tsanga liba kuma o na ko na ba manière ebele yo ki ma pe question na ko répondre ngo pe autrement pour na les états musu ba o bazala koto te na les bango te ba ko pe akuna te ozo mona mabeni ya okitsa baninga parce que nga mona ko ya okitsa baninga mo ko ba do côté mais tout monde a peine ba commentaire ba musu ba comment au point ni président Kale ba sali réaction na alikara kitsa président Zigo devant ba tout ndenge nini te siko pona bango balingane président Kale ba bomba ngako ako ebisango sima te eloko mam salo aboya lo ngo koza to sa ba hypocrite moi eloko se pe na ngote réagir mbala moko te ndeko moi eloko obeti ba ko si président Kale ba kayemo abeti libaku même devant public au ko sala acte bon non et surtout caméra zawana tant musu ba pa musu bele bazake bango abeti libaku aboya na bango koloba mais président Kale tam sa mono aboya no kozali hypocrite boko kena ele eloko mona kata na ndaku na habité na répondre ndeko ne abine no bongisa koto boye na boye za boye na boye na boye c'est ça au monde na binto to la Janify tout le vraiment tout tika les à côté pas sortie médiatique parce que ba misu so to mona bango ba ina bango nike ko la Janify te ba yema trane ba mona ke na futi bien na ye mais non biso le kwa solo na futi billet claque matala pe zali nango ba ko la musu to le la o to mona ba to ba le la na musu matala na ba musu ya kota boy na TV ka boy akati non couper non bozela non nini bo partager live après abandonner le wana siko to bazali ya to eka matala na kaka toti kaka en tout cas arrivé à Marseille ça li passe ayo lela na maman ya vie Jani mais conseil moko apesa ba artiste to lingana to zana bolingo parce que nyoso kotika na se ya mokili oyo lelo ya Jani azikenda kita makolo conseil alobini kasi te alobi bazana bolingo batika ko wela na parce que nyoso kotika na ngo ana se ya moi oyo. OK, merci pour nos conseils. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Merci artiste Nabiso Maxi Bondoé et pour nos conseils oui conseil très kitoko vraiment abilo moza bien mais il peut soit bandian on peut soit lingi peut bandona bolinga sous les vraiment bien un souci depuis na poto ko le la oui tout le monde ma olela tout le monde ma ki olela parce que c'est le passé moni Natacha to ko to za na problème tout le monde na tête to finga na rata c'est ça voilà tout le monde na to finga ni to leki na biso bongo na ko ka sangwa liwa et c'est la passé si ba Maxi bolela ba otabi ba mobile kana Janify natala ki te façon maka Maxi a autant oli alobi na ebisaka yo suki abisaka ni tozonga suki biloko moka bongo soki Janify yo kaka tamso ba Maxi Bondoé soka zonga ne pekin parce que le ba TV za ebele Jani aza mutu munene soka zonga kina no abandeta via zéro to ngato la Janify te tamso le loto obita mabuto tamso to benga na ba tournage déjà inangina na le kana zwayo engeza to bita biso mususu to ba ndeko baolela ba ans baolela ba futu ba biye ba ye ba la duchesse ba Maxi wana nyosona ça fait mal. Très bien. Claude, dernière question pour te chiter. Question peningisi zayi makasi. Landi ba sortie médiatique ya Papi Kader? Oui, nalandi ba sortie médiatique na. En tout cas, na ba sortie médiatique ne a beti penda c'était makasi. Alobi s'il faut respecter pour respecter belle vie. S'il faut pour respecter belle vie. Alobi belle vie azong si théâtre. Tant belle vie azo sala théâtre, donc c'est que belle vie petit théâtre lengi. À l'époque, on fout un artiste ne pas 2000 francs. Mais belle vie là qu'on a bien spé mutu, moi 5 balles, moi 50 balles. Bon mutu on a mutu bon qu'on négligé. Nous avons valorisé l'artiste. L'artiste balongo ba pauvre, c'est grâce à Belleville. Alors bi tant boya a devant étant que bozo finga c'est qui choque rappé hein. Abi série Belleville. Azo foot ba 5 balles, ba 50 balles. Mams les abakou bozala raté mams a joué et pas Belleville. Le penza ba sala ngolu, mams a sali a chaîné. Il faut beau respecter Belleville. OK. À vous la parole. Merci beaucoup. En tout cas, avant de répondre à la question, on peut s'emboter na mon meilleur ami, mon privé, mon dedans, lui passe à l'angaï, mon tout. Parce que question, il peut à tourner en tout cas, n'a pas souvent monter pas aux alliés, mon privé, cloué ma faute à terre homogène, mon tati avion à défaut, n'a pas souvent monter la star sans podium.
okomisi makasi bekwane ye bongo il faut na komisi bon parce que question oyo tuna ngai Romeo zonga vraiment bien pour nous répondre à la question oyo papi comme na papi Kader ça dit s'il faut qu'on respecte oyo atangi wana papi Kader tole la Jani Faye en tout cas tole la Jani Faye ngalingaki question oyo eyanga après matanga Jani Faye pour na répondre ngo bien parce que na miso tole la Jani Faye malheureusement ye nazo obligé ya ko répondre ngo voilà muto bi faut respecter en tout cas muto monte atika ko manquer respect en tout cas valeur nyonso qu'il a pas trop na sopé sakaye tozongi ka obi ke muto valoriser théâtre mutalongol artiste na pauvreté nyonso na oya lobia nazongi OK ça problème té c'est ba artiste ba 2000 francs oye Kader azopesa ba 2000 francs nazongi ka muke muka teki appliquer ki voice moko muto abongisi théâtre abongisi théâtre pona ye wa bongisi théâtre pona ye Kader wana ke ba finga batu ba finga ye ba otika pona nini ye pe mura ke ko défendre ye ka muto wa bongisi théâtre ba mbongo ebele wana batu ba okangisa batu ka muto bongisi te to manquer respect to le ko za normal ti to fana le YouTube bana YouTube ezala YouTube to ka mam si la te na voice mo ya mabe to ka mam si la te ne lo mo boy muto asali ba ko kangisa mutu basombele utaka kuna mama so bito lobaka ezate to uta nango soki to uti ni kole kitisa c'est non ka bango mo artiste mtu baya nango mama ki pese banani baya nango banani ka bango artiste comédien ngote ka bango mo baya te mais kuna ba pesa biso mo to le katolo baboy ka muto abongisa théâtre wana ezaka bango baya nango te. Pourquoi vous comparer si là, pourquoi? Tout sur le nom PMB. Même si je pas na maison production et qui groupe caché oui. Il faut respecter belle vie. Tu faut respecter oui. Tu nous ça peut respect na ye. Au moins ba lokumu te ba mbolo ba bagumela ke mutu ba bese ba respect na respect na ye. En tout cas to la Jani Faye Kader question o mam oyo lobi ngezanga kana mutu. Et choqué ouais. Et non le choqué ngaité. Mi faut na zong fene na nzela. Il faut se connaître aussi dans la peau. Au moins, les moutons sont aux armes à Sévédo et à ma benne, notre Kader. Pour le cas où il y a un matin, tout le monde c'est comme un cambo, il y a ça là. Avant qu'il y ait des poteaux, qu'il y ait des poteaux. Alors que ça habite dans le foyer, il y a casse. Vérité monte parce que le koyeti alo ko lobana abi de pourquoi yo lobango yango Kader to sengi na yo omoni to kuno Jani Faye biso to ya po yo makabu seveno ezali elle a été dans sa émission elle ça c'est pour to fond ça ba caméra to expliquer ye ala ki biso no foyer na ye Kader ala ki biso foyer na poto elle biso na bengse na poto nini oya sala na poto na lobela mabete na moni question oyo batela ngo bien to kula Jani Faye pour mito en tout cas mito na seto bito to loba mabete to respecter na mowe yango na lobit ye Kader Alex biso foyeni na poto kaka abiso ki la patron na zo ki théâtre te ndeti lelo bato bazo zora kaka ba 2000 francs siko yeta na kina zo 2000 francs yebi o ba pesa na SB bo batele makasi ko batela nani o ta muto azana escroana ça va bien te oh Kader batela ki escroquerie non kotobo bimisao silama no vraiment pardon silama o matami na mina kala vala no calme pour to bito simba yo o regretter oh yezo ki na ngola zo to sani alo gabi angola zo to sani sani merci beaucoup tokunda Jani Faye toya tokunda Jani Faye toya comme ya luki makambu aluki nina comme ya luki makambu bosoni oloba ye mona Kader azanani oh Kader alobelo nini abe regrettera nde ya maya koma ba cook siko sala ke yeso ko posa ke ya maya za nene ya maya sala choix bien au moins choix bien la tête ça cause la ba cook abe ebita ça na problème na bela toni au moins na loba eloko moni tout le monde est à ba cook na lobi tout le monde
tout le monde est à Bakoukou. Mon on va y finga silana Bakoukou révolté. Ba on va y ba comparaison na sila bisalo Bakoukou révolté. Ah bon? Ata yé moko ninga zawana. Yé o ana garçon tangi kombono asu Kader. Azane, comédien. Azane nkas. Comédien ngasani. Parce que alobi Azane. Tanga no film na ma Kader mais sango pe umbi ya sango. Ana bakina CBS no mo. Tanga la kasi pour no yebe no yebe souté. Mais otala ba pièce n'est quand même. Siko ya sango nde siko ni na yeba. Ani ka muta maboke. Abazane ni aba. Tokunda. Famille bot. Otika pose la pe Bakoukou pété. Otika pose Bakoukou to boyi na biso. Oh, va être hypocrisie wana. Ni hypocrisie wana. Te, to bona biso na mams, kino kumisa pe to kumisaka. Kino no ko kumisa no zela ngo problème te. Yo na lobi to kuna jani fight to ye na question oyo. To ye to tanga bakoma batu. Baseni. To tanga bakoma batu yo Kader comme yo lobi lo kwa boye. Merci beaucoup. Devant me to pesi yo La question de famille na poto. C'est ça, c'est simple. Alors que c'est que la famille na poto après m'attendre ce que tu es tout solo là on paye. Mais regrette ça ma casse, ya mayo, faut y répondre Kader lobi à regretter pourquoi comment ba. Te ya mayo ko répondre te, mayonnaise à président. Avec comment ba kuka regretter. Tu quoi regretter na nini? Pour ça les akini, à la famille boma. Abi fallait ça le millier. Oh, pourquoi vous jouez na hypocrisie boy? Yo Kader nzambe na. To ba karafanso zo bomba mambu. Non boya matanga ya Jani. Docteur alinga boete, docteur ba soza. Ya Jani, non tel ya Jani, non tel ya Jani. Ba ku na Jani lobi mercredi ton émission affaire Kader. To be dara liso mom ke obi pe asabi ba succès ne awa. Problème te c'est ça ko ende nini? Ndeni bien. To bimisa ba kwa bato o mususu ba seko o ba kufuna bango kala. En tout cas, bon c'est pour limbisa ata bato to sola bo limbisa ngai. Yo muto zaki na rapport na Kader no tanga ba komo na bino. Comme yo lobi ke kuna ba futa bien. No tanga ba komo ba. Merci beaucoup. Abi la patron bimisi théâtre. À valoriser l'artiste. Ce qui la patron était mes artistes bazo kufa ba pauvre. Ce qui la patron était mes artistes ba rezoa ranga ba 2000 francs. Mais la patron appelle ça 5 balles, 50 balles. Bon muta bon bon ko respecter quand même. On peut ça ba 5 balles bani o alobi wana na simanango o sala nini. Hassan. Asungi yoti. Asungi na nini? Kenambo wendo tourner ko nozumo il aura bien. Tu as tout temps Lévitique te pardon. Tout temps Lévitique te hein. Lévitique 18 tout temps à terre. Mais bah sorti mais à Kader choqué bah te belé de pourquoi surtout pas bien surtout na blessé quand on choqué te bis choqué on t'a mutu monté to fa lisa na kita ozaka ye pas aux Lévitique 18 na ye boko misu na ye o po anité bon ma na kina na yebité tina poto kuna na yebité aux Lévitique 1.2 et si nango to kene de gauche à droite zoka Lévitique 18 tanga soit ko tanga abi na yebi ke ba finga na bangonga mais to finga te to yebiseka o ya zali to muto finga zate rappel ka Kader mona kini mo amozo sale on sale zoka Lévitique 18 tanga so bakazo tanga mona tangile tini kushera pa na tangi kaka na bitanga kaka ti ni no baki otanga Lévitique 18. Mais quand tu as boye papi Kader bazana bon na relation bien na mamse. Na habité relation bazana ngo. Mam ça na problème na Kader problème ni na mamsi. Mais il m'a pas le but très baby ba on ba ser na ye. Mam si la za problème na mutu moté. Ba on ba luka ba ko ma benemi asila parce que si la ana aura. Parce que si la ama kambu. Donc faut comme on a problème na ye pour que na zo mo loko. C'est comme ça. Si la tika ozala problème na artiste moté. Mutu moto ko le kalba que si la chokanga si la salanga boy azate. Azaka silence na kwa na ye osa musala ne ola mila baba kuku na ye azaka mama bota ki parate mais bango mo sala bango ba palpitation et sala bango makambu komona sila atika ko finga mutu atika ko mabe mutu moko te sila apesa les mais pour que ba chaîne belé et comme oza olo c'est grâce à sila bisalo parce que sila zo leka wana zo pesa makambu OK kolongo ya sila trop atika wana yango comme osala bango boye atika trop oh na ba chaîne bango nyoso oh kozanga mutu kwa sila kozanga mutu kwa sila na scène passé oh passé oh mutu ko supporter ngo oh sila bisalo nenga zana te mutu ko yako remplacer azate pour sila mususu esenga ba 1000 ans na bisama basolo tandis que on ba sala ka pas sila dada ata mutu jouer te na ko jouer voilà na PCB au salango mais aussi les autres kuna bomuto au salango azate différence ka ngona mai na mafuta. En tout cas merci beaucoup Clark pour na lelo to suki awa mai na mafuta
ba question yanga ba c'est invité nanga mais bon retenir après matanga Jani Fay après matanga Jani Fay to ya pour to ya faire à Kader to bobo ça na ngoté parce que jusqu'à te répondre non to le nom Jani Fay to ya en tout cas merci beaucoup ma bangeza te boka 2 personnes pour de boka liboso OK yorubaka ya kobwaka en tout cas na pesi mbote na le code mondial ya Willy Musheni code amboka mon vient na pesi ba mbote plateau zali Sabuna Merison kaza le cœur du chef kwa mafuta te homogène mutatika vient na défaut na pesi ba mbote plateau zali kersi wazi lek nanga ya solo na pesi ba mbote plateau zali na bateso balinga nga de près de loin en tout cas nga pena linga bino ba mbote na bino partout to de la Jani Fay to ya en tout cas merci beaucoup na bino tout bozo ki bakola la émission du début jusqu'à la fin un grand merci beaucoup continuez toujours pour s'abonner massivement liker commenter n'oubliez pas de partager merci na Dorcas Bolo Coco depuis quelque part merci à mon vieux Babé Masiko le bibliothèque Bilamba depuis quelque part merci beaucoup à Roméo il mange parce que ma qualité bonne par ailleurs kaka chez Bolo Coco officiel voilà ce qui kolonza mbazongi te tozo on se débat itandoke tokoya tokosola n'actualité oyo et Coco Telabiso je vous aime bien bye bye